mbote na baye nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso ezwa bino. J'espère que bino nyonso boza bien na kati na bandaku. Biso toza bien na ngoli na nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na nde bozwa kata na bino ya kotala belema na biso tikete nzambe na lola apambola bino nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Ndeko soke zamba no ya liboso na kati ya chaîne na biso ko bo santé ko s'abonner na chaîne na biso et ko zwa quelques secondes ya ko like vidéo eza gratuit pena ba nyonso déjà bolanda biso ko bo santé moi commentaire na bino moi ko like vidéo na bino et ça la ka bien. Voilà le tozana des recettes na biso na vidéo oyo recette ya makayabu et ya épinard pe tokosala lisusu kwanga na biso. Voilà tout réalisé ensemble na bino. Merci. Voilà la famille na ko présenter bino biloko tozana ngo awa tozana makayabu na biso. Donc makayabu na biso eza wana tozana matungulu, tozana tomate moko mbomo ya tomate, tozana matungu na ndembi na biso, tozana assaisonnement na biso, tozana ba poivron na biso, tozana mungwa, tozana ail, tozana tangawizi. Voilà. Tozana épinard na biso eza ya congelé et tozana huile na biso et tozana kwanga na biso oyo to conserva ki vidéo eza na kati ya chaîne. Donc yango oyo eza na no glace et uti ko bima vraiment kalati na kati ya congélateur et tokotika yango à côté et c'est décongelé. Après nde tokosala kwanga na biso. Donc bilo na biso ya lelo tokolia yango na kwanga. Voilà la famille. Et awa tozana biso okaka na biso ya njombo tochaki déjà na mai pona elembaka nango malembe. Voilà awa tozana épinard na biso na bimisa yango normalement na butu pona esi la malili pona nde na osala recette ya épinard ya kokalinga. Mais comme na bimisa yango juste na tongo awa donc tosala yango ensemble na bino bomona tozana mai na biso wana et tokotia yango wana tokotika yango à côté pona se décongeler moi noki pour tozana malili toyebi ke toana hiver pour biloko et se décongeler et doit vraiment temps. Alors pour la recette nanga naza besoin vraiment et se décongeler mai nyonso ici là. Voilà on a tozongi la famille tokobanana no na recette na biso ya makayabu tozo bongisa biloko na biso oyo tokosalela makayabu. Alors la famille bozala wana vidéo eza moulai makasi te mais eza mwa moulai tozana des recettes na biso na mwa biloko ya miki. Voilà on a tokati poivron na biso demi poivron jaune tokati yango et tokati ail na biso tokati na tangawizi na biso. Donc oyo eza biloko tozo bongisa pona tosala recette na biso ya makayabu. Voilà tozana mbuma na biso moko ya tomate oyo tozo salela pe pona makayabu na biso. Voilà tozo kata yango bokomona ndenge tokosala. Voilà oyo biloko wana tokata ki nyonso toniki yango to mixer yango. Voilà et awa sikoyo tozo kata biloko oyo toko mixer te. Eza juste oyo nyonso eza pona makayabu. Tozo kata matungulu na biso kata na ba forme nyonso oyo ekosepelisa yo. Voilà tokati matungulu tokati ndembi na biso et to kata susu demi poivron na biso ya jaune. Donc tosali poivron moko ya mobimba katikati toniki katikati totiki tokati yango bongo ndenge bomoni. Voilà mafuta na biso awa déjà ezwi moto to bandi sikoyo kosala sauce élément na biso. Voilà awa tozo kalinga mwa matungulu na biso to bandi na matungulu donc totie bongo tokobalola yango tokotika yango ekalinga mwa moke pona ebimisa ntsunga lango wana epesa mwa ntsunga ya matungulu avant to leka na étape mosusu. Donc tozo balola yango mafuta na biso ezwaki vraiment moto totika yango bongo te pona ezika te mais tokobalola yango tokozela mokie elimba na opesa minute te la famille. Donc yo kana miso tala on a déjà que OK ça va ou bien ndenge nini. Voilà matungulu na biso ekomi boye kombo moni elembi mwa mokie et tozongi tokoya kotia reste ya biloko na biso. Awa tozana ndembi na biso na demi poivron na biso. Mais on est obligé ya kosalela ya jaune te koko sala la couleur nyonso oyo ekosepelisa yo. Alors tokotika yango pe mwa mokie elemba mokie. Voilà. Wana tozongi toyo kozwa biloko na biso oyo tonikaki
toye kobakisa oyo ezalaki tomate moko ya mbuma ai na biso na tangawisi na biso oyo tonikaki na demi poivron na biso toye kotia likolo wana e tokotika yango pe etuka ekalingama. Voilà. Et voilà la famille, biloko na biso vraiment etoki bongo ndenge bomoni wana. Toye kozwa assaisonnement na biso toche. Comme tolobi o eza assaisonnement fait maison. Mais salela o nyonso za nango jimbo, kib magie, bouillon et tout. Oyo kaka ekosepelisa yo. Et toye kozwa mwa munga na biso mukie tobakisi. Donc toche assaisonnement na biso toye kotia mwa munga mukie et tokobalola yango, tokotika yango wana, tokobalola yango. Après avoir kobalola yango, tokotika yango ebela mwa moke avant tous les cas na étape mosusu. Voilà la famille de tolobi boza toujours wana pona toza na des recettes na biso na vidéo oyo. Voilà, donc tout ça les vidéos un peu différent par rapport à ndenge tout ça la kayango comme d'habitude toche des recettes. Voilà awa makayab na biso tozo classer yango na plateau na biso ya four et sauce na biso ekomi boye tokozwa sauce na biso sikoyo tokosopa likolo ya makayab na biso. Mais pona mutu oyo osepelaka boye te okoki toujours kokalinga yango mwa moke soko lingi okoki pe toujours kokalinga yango pe na kalingaka un moko mais pona mwa changement na nde na loba toujours esalaka bien. Voilà totie boye mais soko moni ke yo boye okoko lia te o kalingi na mwa moke. Voilà, et ce qu'on lit à pilipili au tchena pilipili au niki moi pilipili na yo bien pilipili ce qu'on a déjà pilipili à ronika au tchemen nga vraiment na go chaté. Donc c'est ça, tout tché bongo ni na biso to bakisi moi mai mukie. Après, il faut qu'on couvre yango na osa là papier cuisson pour couvrir yango parce que ce qu'on tiki yango bongo tant qu'on tient yango na four légumes na yo et kozika ba légumes au tché likolo et kozika donc c'est très important il y a ko finika yango. Voilà la famille. Ah tozongi sikoyo toki na recette na biso ya épinard vert ya kokalinga. Voilà, déjà tout préparer biloko na biso pour na kaka vidéo est vraiment trop moulaï te. Tout préparer déjà poivron na biso ya vert na matungulu na biso na ndembi na biso. Voilà. Parce que tout na nzungu na biso oyo tokolambela yango toche mafuta. Vraiment ezosenga mwa mafuta ebele. Donc pour na kokalinga vraiment épinard na yo ezosenga mwa mafuta ebele. Voilà, on a todo cha ndembi na biso oyo tokati, matungulu na biso tokati na poivron na biso oyo tokataki. Alors mafuta na biso ezwaki moto déjà tochaka on a moto ezwi moto et toye kocha biloko na biso oyo ba légumes na biso. Voilà, donc awa tocheka ka poivron na biso ya vert, ndembi na biso na matungulu na biso tokotika yango ekalingama. On tozo balola yango bongo et balukama bien et tokokalinga yango. Donc tozo sala épinard ya kokalinga, tozo sala épinard ya soupe te ya kokalinga. Voilà. Awa tozongi ndenge totikaki yango et se décongeler et totie yango awa na passoire na biso tokolongola mai wana nyonso. Pona on réussir épinard ya kokalinga, il faut olongola mai nyonso parce que na mai et okoma épinard ya kotoka. Donc ya kolamba normal et ça difficile et kalingama. Donc wana tozongi ba légumes na biso elembi, toye kozwa biso okauka na biso totie pe et kalingama ensemble na ba légumes na biso. La famille soko meki vraiment na za cirque okozala décité. Voilà, na za pe na vidéo mususu ya épinard ya kokalinga na kotiela mino lien na se ya vidéo oyo. Voilà, wana tozo kalinga ba légumes na biso na biso okauka. Voilà, tout le monde yango ndenge ekomi ba légumes na biso elembi na biso okauka na biso et to kozwa sikoyo épinard na biso oyo tolongola ki mai nyonso. Donc to soki ezaki nango déjà décongelé yango moko okoko récupérer mai wana okoko bakisa mwa ndambu sima mais ngalo kwa na osala ya kokalinga naza nga na besoin ya mai wana te na longoli mai wana nyonso na to kalinga épinard na biso. Voilà, awa siko ekomi kaka kobalula yango wana ezosenga otia yango mwa mafuta, ezosenga vraiment mwa mafuta. So tika mwa mafuta litanga eza difficile ya yo kokalinga épinard na yo. Voilà, wana toto continuer
kokalinga épinard na biso donc nde tolobi eza vraiment kobalola nde awa ozobalola ezokalingama ozotikela yango mwa temps ozobalola ezokalingama voilà wana tokotika yango mukie tobaloli yango bon tokotika yango mukie ekalingama nango après toya lisusu kobalola donc awa kaka kobalola na kobalola toya otia lisusu biloko na biso mosusu après alors tokotika yango ekalingama. Voilà, ah, tozongi na makayab na biso. Donc après 30 minutes, na tiaki yango na 150 degrés, mais na robakisa moto sima. Donc ah, tozo balola yango po etikala ka bongo te po goût ekota moi partout tozo balola yango tozo ningisa yango na tiaki na 150 degrés après 30 minutes na bimisi yango bomoni ndenge ekomi. Tokozongisa yango lisusu na four donc tozo balola yango. Tozo balola, tozo moi sauce wana tozo sopa likolo po ekota partout okope ko sala ngona nzungu ozaka obligé ya sala ngona forte oko sala yango pe na nzungu na réchaud. Voilà tokofinika yango lisusu papier cuisson tokozongisa yango na four tokotiango sikoyo na 200 degrés. Voilà wana tozongi susu na épinard na biso nde tolobaki awa système kaka ya kobalola pona ezika te comme tolobi tozokalinga yango. Voilà toyekozwa ai na biso oyo etikalaki to râper yango donc okoko tuta okoko nika ezo dépendre na yo nde tolobaka comme pe ba légumes mosusu soko lingi na yo okoki na yo pe konika. Voilà wana totie ai na biso to baloli toyekozwa assaisonnement na biso saila o nyonso oza nango eza problème te assaisonnement na biso totie tozina mungwa totie ndamba mungwa parce que raison nazo bakisa mungwa parce que na assaisonnement na ngata na sala ki yango na chaki mungwa mais na chaki mungwa ebelete na ekozwa mai mukie na tie pour na e permettre mungwa na ngai etikala mibimba te mungwa na nga esangana bien na assaisonnement na nga na tie mai ebelete mukie nazo tala na tie mukie na baloli na ekozwa susu mukie na tie mais soki olingi ezala mpe na mwa supu otalika yo moko ndenge okobakisela mai na yo menga na lingi ezala épinard ya kokalinga ezala supu te. Voilà wana toko continuer toujours ko balola épinard na biso ndenge tobuti kobakisa mungwa na biso na ba assaisonnement na biso na mwa mai mukie toko continuer ko balola yango et toko tika yango toujours na moto et continuer nango kokalingama makasi kaka na kobalola na kotala. Voilà la famille awa tozongi pona tokanga sikoyo kwanga na biso oyo to bande kozela et se décongeler koyo toni tokanga ngo po tochango na moto etoka. Voilà awa tozana papier aluminium na biso to sala papier aluminium to sala makasa te donc bomoni awa elembi et se décongeler donc c'est ça ngaka juste na la kisabino donc et se décongeler ce que to kolinga ngo na papier na biso aluminium et to kokende ko tokisa yango. Voilà wana tozo linga kwanga na biso donc eza système moko bien pour na batu o balia kwanga mingi oli ozalaka air nyonso zo bandila kaka betape nyonso soko sali boye eko facilité yo. Voilà ato tokisa 5 kwanga na biso to bimisa 5 kwanga na biso elembi sikoyo tozo kende ko tokisa yango. Voilà tozongi awa na nzungu na biso ya épinard donc voilà bomoni épinard na biso elembi donc eza un peu concentré mais soko lingi eza un peu moins léger aujourd'hui moi mai mukie obakisi eza moins léger ngalinga vraiment épinard nanga boye so na sali épinard nanga ya okalinga na tiaka nanga tomate te mais na ebite soko osepela ko tia tomate. Voilà awa après 15 minutes pour tozo lamba tozo contrôler nyonso atozo lamba dinjungu donc nyonso il faut contrôler après 15 minutes ya ko tia makayab na biso na 200 degrés toye lisusu kotala yango tozo balola yango tokozongisa yango lisusu mwa mukie na moto kuna na four ozo contrôler kaka nini na yo tokozongisa yango po mwa supu ekauka mwa mukie donc tozongisa yango ata pendant 5 minutes et tozosala kote ope tozosala pilipili na biso donc c'est ça tozosala vraiment task ebele. Voilà awa tosi ici recette na biso ya lelo oyo ezalaki makayabu na épinard vert ya kokalinga na kwanga na biso na mwa piment na biso pembeni donc c'est ça légumes eza très important na nzoto bande
ndeko nanga olambi boye kolia ka te musuni sec likaya ba kokauka okokolia na o pona soko sepeli ndenge ezalaka mais mingi moi légumes esalaka bien. Voilà, j'espère que vidéo oyo ekosepelisa bino. J'espère que beaucoup bakisa ba un plus tikete nzambe na lola apambola bino kozanga te ko partager bande ko mususu pe ba bénéficier na oyo yo o bénéficier na yango tikete vraiment nzambe na lola apambola bino bande ko pona lelo to suki awa to kutani na mbala ya sima. Bye.